alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya chemima ibele. Déjà na kiti déjà na palais royal tala quartier au fipi kwa vandaka fikipo misalande moni palais na ye wana zoya tala palais parce que ils ont ba quartier oyo ya ma sécurité donc toyaki awa bo bana kini bazawa ye moko ye wana twana ata palais royal so na lobby lelo eza samedi jour oyo tokutana na bato palais yango nalingi te o delesa kosa te ye moko ye wana na nsima na nga bomoni moto atemi na porte azozela ngai nga auti hotel donc nde naza boye na ye azozela nga nakota nga naosala deya makambo na nga awa garage na ye yango wana mituka mosusu eza na kati donc mituka mosusu eza na kati awa karo bayelali ngai yango oyo mini couper oyo ya bleu oyo atia en disposition na nga ya petit na ye propre mwana na ya liboso donc nde ozomona awa quartier yango wana ya bariche ndako akotanga awa donc eza ndako ya bariche place oyo tovandi awa nde epai ya Paul Fiki ale na ye oyo otiki porte polele à suivre parce que na koti awa mpo ayamba nga lisusu na bato na tolia après tobeta mwa to tala mwana bebe na biso ya suka peut-être bamapasa baroya mais ye oyo mwana na ye le boss des boss awa garage biloko mosusu ya na kati kuna nde ozomona nyonso babiloko yango wana babiloko kuna na kati biloko ya mystique eza wana donc pale yango wana ye wana azokombola propre aotia mwa propriété oyo peti azolia na ye mboko elengi ntango mwana moke oyo kar ngai fipi abebisinga mutu donc à suivre toza awa pas par pas tolanda makambo yango ndenge eza nde ozomona pere nanga ndeni ko we nalali kitoko naleki kutu napongi te hotel eleki kitoko makambo eza peti oyo mwana makambo batomi tala na azi oyo peti obeta batomi te pomte nazali mère Nathalie tala bomona size kitoko pétage mwasi ya mbongo mais avandi ne calme bomona mère na ngai wana bosima tala babote bomona bapoto tala wa petite sœur ya mère pardon botia miso awa te oyo eza bilanga ekangama mwasi ya bato boregrete tala mwasi ya boyo ozalaki wapi baleka mare nati bapetage age tala mwana na biso ye wana ma fille retire mwana na biso nzambe nange bana amerike ngai bapetizo na ta boza kokufa donc toza wana toye awa todame bomoni kombo eza na Gloria mele Gloria bozomona oregrete bana nayebisaki bino bozalaka presse ya kobala te presse te tala brek aboye brek de brek me abali na ye likolo na yo mpe oza mpe na mbongo te oza mpe na eloko te vanda kaka mela soyi ye wana kaka melaka soyi komisaka nkolo nde ozomona bapetite oza mwa réception eza awa na palais bomona yango na butu sikoyo bomoni libanda na moi donc motu na ngai oyo le premier fils ye wana héritier du trône voilà tokanisaka rambo te rambo oyo oza na écran ya fikipo masolo yango wana nde ozomona wana bosakana noko na yo kaka abos amutu aliseki te mpo tozokita libanda bomona stema epai ya na ye nde omona héritier wana bozo ata peti nde azomata likolo naboye na nga nakota na secret ya bato ya ndako
kuna likolo bapatema donc bana bazovivre na bapatema ozo comprendre donc j'étais zela la oya bango tout bomonaka kaka o fipi ko camarade na yo tala babiro batoilette ya misiki koto omona bamagasin kuna te nzambe na ngai alanda mwasi nsima bolingo ya poto te mona fipi konoko na yo kaka bazalaka o batendresse ya lokuta te opete nano pardon ozwango nde eta mwana osala biloko kuna na cuisine petit moko adanse américaine moko fikipo Rebecca Rebecca fikipo tika bana tala mwana azosala biloko no na coin petit moko kitoko regarde non toi regarde je vais te suivre là-bas toi tu vas te suivre Rebecca la fille de couleur américaine la sourire. Ça fait moi ça. Nous on est dans les télé-réalités, hein. Nous on est là, on vit. Ah ouais, Rebecca, bon mon nez, ah parce qu'au Liban là. Ouais, na vani na ngai tala. Bourgeoisie. Nzambe basambe la kaye faut un résultat. Au bana te du matin au soir Jésus et l'autre ça sert à rien. Donc il faut vraiment nzambe to modifier ba prière. Net nga boité na ozonga na obuka ndaku na obuka ba salo biloko ebeli faut na modifier. Donc nde toza boye to asko libanda ta banzete. Enga yonde na kasangulu banzete. Respiration. Hein, respiration. Toza nga ta villa, respiration, place assez wana to boy piscine pour moi na 3 ans zali. Moi to tia piscine boité bano ya poto yo ba mela ba milikiso 4 fois par jour. Donc il faut ba calculer na nous tout est naturel là. Nde au moins wana. Nde ozomona pétage awa donc petit na ngai wana ya saki na ye ateka ye déjà afutama déjà petit na nga afutama nzambe melaka mai na mtonga melaka kala na musika tala bano aspect bakomi na ngwa leki ya mer nat papa fiko poza pe na miso boy tala tanas boy na kino lati bo oyo soki ndumba mwasi ya losambo mais couleur azo respecté na héritier yo ala omoni biso tovandi na biso awa so baoloba na bino Paul Fikipo baoloba FBT c'est non masi tovandi nye nga déjà na kiti déjà na palais royal tala quartier ofipi kwa vandaka Fikipo misala nde moni palais na ye wana zoya tala palais parce que eza ba quartier oyo ya ma sécurité donc toyaki awa po bana kini baza awa ye moko ye wana twana ata palais royal so na lobi o na lobi lelo eza samedi jour oyo tokutana na bato palais yango nalingi te o deilesa kosaka te ye moko ye wana na nsima na nga bomoni moto atemi na porte aozela ngai ngai auti hotel donc nde naza boye na ye azozela nga nakota nga naosala deya makambo na nga awa garage na ye yango wana mituka mosusu eza na kati donc mituka mosusu eza na kati awa karo bayelali ngai yango oyo mini couper oyo ya bleu oyo atia en disposition na nga ya petit na ye propre mwana na ya liboso donc nde ozomona awa quartier yango wana ya bariche ndako ya kotanga awa donc eza ndako ya bariche place oyo tovandi awa nde epai ya Paul Fiki ale na ye oyo otiki porte polele à suivre parce que na koti awa po ayamba nga lisusu na bato tolia après tobeta mwa tour tala mwana bebe na biso ya suka peut-être bamapasa baroya mais ye oyo mwana na ye le boss de boss awa garage biloko mosusu ya na kati kuna nde ozomona nyonso babiloko yango wana biloko kuna na kati biloko ya mystique eza wana donc palais yango wana ye wana azokombola pro américaine tala sourire ça fait moi ça. Nous on est dans les télé-réalités, hein. Nous on est là, on vit. Ah ouais, Rebecca, bon mon nez, ah parce qu'au Liban là. Zambé. Ouais, na vani na ngai tala. Bourgeoisie.
Nzambe basambelaka ye faut un résultat. Okobana te du matin au soir Jésus et le côté ça sert à rien. Donc il faut vraiment Nzambe to modifier ba prière. Net nga boité na ozonga na obuganda ku na obuka ba salo biloko ebeli faut na modifier. Donc nde toza boye to asko libanda ta banzete. Enga yondre na kasangulu banzete. Respiration. Hein, respiration, tous en à ta villa, respiration, place assez, on a to boy piscine pour moi on a 3 ans zali. Moi to tia piscine boy te bano ya poto ba mela ba mili qui sont 4 fois par jour donc il faut ba calculer na nous tout est naturel là. Nde au moins na nde au moins na pétage awa donc petit na ngai wana ya saki na e ateka e déjà afutama déjà petit nanga futama nzambe melaka mai na mtonga melaka kala musika tala bano aspect bakomi na ngwa leki ya mer nat papa fiko poza pe na miso boy tala tanas boy na kino lati bo oyo soki ndumba moi c'est le sambo mais couleur azo respecter na héritier wala omoni bistovan na biso. Oh, ce baolo balabino, Paul Fikipo, baolo ba FBT, c'est non massi. Tu vas dire,